premier travailleur, il y a Général Funk dans la société, Général Funk a tiqué la mixeur. Tout le même message, Congolais, Rwanda. Donc, pour dire que je suis très content que jeunesse, la mouka, ils comprendre, ils dénoncer, ils mener combat autour. Il faut tout dénoncer parce que kondina biso balingi ba en faire dormir biso yeba que na vie liwa yaka kokangame yaka accident yaka donc ndenge bosali choix na bino ya kozala na direction na ba changer bino vision te courage force à vous continuez dans ça. Chaque matin na la mukaka avana salatu napelisa katele na ngae ba programme kitoko pona mboka chaque matin midi soir plus de 140 Africa plus de 143 ezo sala bien. Mesdames, messieurs, vous que nous suivez à travers les bandes, comme vous le savez très bien, moi je suis toujours très heureux en tout cas, à chaque fois que l'actualité fait appel à nous, nous ne ménageons aucun effort pour aller là où nous sommes invités. Mesdames, messieurs, nous sommes sur Paris, là où nous sommes dépêchés rapidement dans l'une de ces communes pour rencontrer un artiste, parce que nous avons toujours un plaisir, à chaque fois on a un artiste avec un grand A, on a plaisir pour discuter art, parce que Ezali et Laurent Moreau Ezali providentiellement pourvu au Babota Maranango Baforce Rangote. Il y a artistes et artistes. Le Moro Toyambi na plateau na biso. Il y a quoi de neuf pour la première fois en tout cas. Télé Ezala Yasokate. Lui il s'appelle Mas Bass. Tolukani pe moi trop. Tozangani moi trop. Enfin Mas Bass Tokutani. En tout cas on a plaisir on a eu mon anayo. Tout le monde a depuis Bakin, ça fait longtemps en tout cas. Dans ma petite souffle de vie, après si santé malade, on a dit banana au mono ça va. Mais 4 yom de quoi ça va. Boni yomo d'abord et puis comment se porte la culture. Ouais, moi c'est bon, je vais bien. On va bien rater c'est mon angaï. Il y a une fois que vous allez na yosko na mboka maman Maria. Vraiment. Taraga vous allez na basket, banini matango yeto lukani, c'est bien, on a bien. Culture en général n'a pu que le bel que bien mais dans le lobby de mon côté Makambo qui est bien Mas Bass ba o ba yebi o nyonso ayebi musique na biso ya Congo, c'est-à-dire na niveau ya pays avant que comme artiste oza basé beaucoup plus na diaspora o ba yebi na o peut-être ba yebi o pété o ba liboso ba moni pe Mas Bass. Ces messieurs-là, type, on a un mince boyé, un mince boyé. Et puis, à Simbilindana, 4 fils, on est en bateau, on a une référence dans le Makasi. D'abord, Yomo personnellement, s'il faut la bande de Koro, Azanani, il sort d'où Azanani. Une brève présentation, rapidement. Pour une brève présentation, Mas Bass, congolais, artiste, musicien, ingénieur du son, auteur-compositeur. Bassiste, guitariste, batteur. Donc on a évolué. Moi, je suis dans un groupe. Il y a un quartier, mais il y a un groupe il y a évolué dans parce qu'on a commandé plus derrière les 4 murs. Il y a un studio comme ingénieur du son, compositeur. C'est ça quoi. Donc, Mas Bass, ingénieur du son, auteur, compositeur, arrangeur, oyo asala banzembo mosusu bayoka bien basangela bayoka kaka nzembo mbayebi cuisine place ezalaki te bandeko baotala biso bacomprendre à qui nous avons affaire. Mas Bass routine art na yo, c'est-à-dire botami nango botami artiste ngai na commission c'est parce que nayebi à qui j'ai affaire. Je suis mais finalement, je moi trop parce que Boébani, ça fait longtemps et tout. Mais on a déjà affaire à un artiste. Mas Bass. Autodidacte, c'est-à-dire, talent kaka aux nango, botami nango, Mas Bass a jeté temps, il y a la former et recycler en même temps pour obéir ça, œuvre autour parce que tu as peu de référence.
Si, à la base, na bandaka en tant qu'autodidacte, n'engezalaka na kin, art et ali. Mais après, je me suis formé par là, na pesa ambote na professeur nanga ya contrebasse, na ina Laurent Chibobois, na prof Lucien Nkelani, il y a solfège, chanter, machin. Donc, autodidacte, mais après, je me suis formé, vraiment formé, et puis suivre ces personnes qui connaissent vraiment cet art. Après, à part ça, dans le domaine de l'IP à 100, je joue brevet, 3 fois breveté technicien 100, dans le Centre culturel français à Kinshasa, dans South Africa, dans les capés au Maroc, technicien il y a Amayer Sound Bayaki, place na Yekola console numérique, donc na bandaka autodidacte, mais après je me suis formé quand j'ai su que c'est vraiment ma passion, c'est ce que je veux vivre avec, quoi. Je veux vivre avec, donc dans ce format. Mais à la base, nakin, autodidacte. Nous les alaka, Ozolanda, Landa, Michel Bass, Prof Gabi, Landa Bango, Bozo travailler. Mais après, il s'est à moi, il n'a pas besoin de loko oyo. En fait, la musique et le son, c'est une science exacte en fait. Quand tu bricoles les gens loko comprendre surtout dans le domaine, il y a improvisation, il y a harmonisation, il y a des trucs qu'il faut, il y a 1 + 1 égale 2. Donc il y a science exacte. Ndenge mathématiques et la musique peut y avoir. Donc il y a Fabregas dit que le savoir ne ment pas. Donc quand tu sais, et au moment aïe. Merci beaucoup moi bien parce que si na yambi artiste na zana fierté wana pe na profiter pe na canal ya yamba artiste pe na PSP ba coup de chapeau na Big Coco Bokongo 4 fils yep bassman en tout cas vraiment c'est la famille c'est libota la monio na monine oya ngai mon cher ami et frère Pati Kabesa depuis Kinshasa talaka yo artiste munene ya mboka ezaka na musique te Pati Kabesa depuis Kinshasa yango wana bambote belé yebika na to sola na yo et puis bande ko tout bota la biso to na mass bass awo lelo et mass bass na ndenge ya Congo na biso ovandi ovita ko observer au côté na monde ya art otali monde nango bien ovi pina courage on a bien ngata courage wana ya ko préférer aux arts auto bien na kenazerie muto sima c'est-à-dire aux arts na muto sima alors que tu dis que batu ya sima na ndenge ya kenazerie un petit peu marginalisé contrairement à un niveau de poto bilonde bossa la musique c'est-à-dire la musique bilonde bossa la musique bossa la mélodie mais yo zaki courage ya rolimoza mutasima c'est-à-dire ezalaki excès de courage to yeba ke le rosa la po lobby le lobo ta ba fruit nango. Ouais, mais na nature nanga naza mutuna edaka ko zala sima ya batu ko soutenir batu. Là, ce qui est mission ndinga baola nango na Kisasa, artiste belé ba jeune artiste na biso lelo o ba bimi na ba jeune technicien lelo ba bimi ba yebi combien de jeunes soutenants, combien de techniciens na format, combien. Donc moi j'aime être au service des autres pour Nzambe a rendre à son sœur tu vois que c'est quand comme il est là quoi. Donc Koko Zala Mutuya Sima, c'est chez nous que ça se dit. Voilà. Mais péjorativement. Après Nandenge ya po na kota musique ya libanda moi tongo en fait. Nandenge na comprenant ba bassiste misusu, ba drummer misusu, j'ai vu que instrumentiste qui peut créer groupe, qui peut comme leader, qui peut kumbela pe batu. Donc nako eyeko la moi batu wana ba net ba
Tony Allen alaka drummer mais alaka groupe de Pinae, Victor Houten bassiste, Marcus Miller bassiste, Richard Bona bassiste, mais il fait des spectacles lui-même en avant. Donc c'est ce qui m'avait un peu révolté, que je peux faire des choses en étant instrumentiste. Et non, Moutuya Sima. En fait, moi je dis pas que Moutuya Sima. Parce que pour chanteur à Kokiko, ça le spectacle, il y a 1 heure du temps à cappella, c'est très difficile. Mais instrumentiste à Kokiko, bête spectacle. Mais instrument, quand il y a 2 heures du temps, il y a sauter. Donc, moi, avantage, avantage, on a pour mélodie, il y a tristesse, il y a sengo, il y a mawa, il y a tout en fait. Accord aux opés, ça bango, mais voix et que y a, et puis au bout de 20 minutes, 30 minutes, donc il y a un préféré à l'arrière. Masbas, il y a porte-parole, il y a un lobby, il y a un munduki, il y a un munduki. Non, il y a un il faut rebêter mon passage, il faut bêter les lots. Puis ça, il y a l'euro moro ya yo. Et l'euro moro ya yo, n'a pas passage, n'a pas groupe, n'a pas urbanisme, n'a pas début, n'a pas avancé. Oh, bien, il y a yo. Ah ouais, il y a un gars so be ya sakuba, so be ya jazz kaka yo. Yo pesa ka pesa ba tuka mbote na boyo. Netoza nzembo na beta et pas fali na 2006. Il y a ba sport mo ya qui rigole, ouais. Après, nous avons bêta un album Nzoto ya Célio na 2006 PKK. Il y a featuring na Kabossé. Il y a tous un héros à Paris, Kabossé, je te salue. Donc Kabossé featuring c'est le Scrum. Voilà. tellement you mono dédié en dédié na no featuring wana ya c'est le Oscar na Kabossé you mo dédié en dédié on amène 5e symphonie na dédié en na mère à palais Diana la fraise mère Diana la fraise mo zawana ngapi na 5e symphonie yango wana quoi na dédié 5e symphonie wana n'a bien profité 5e symphonie wana na dédié yango na oya biso ya parler Pichu Masobo dédié featuring wana entre Kabossé ya Kobia ya Kotumba yepe to rezoyer featuring Kabossé na c'est le Oscar peut te dédié na oya biso en tout cas Pichu Masobo to dédié yango to dédié pe na Tom Matopé toi-même tu sais de là où tu es mon grand frère plein de bonnes choses na yo bino tout le monde bino ya to mas basi yo to zuye poto solo la ya mais jo Matopé permettre ngana pe ça mbote na mtu moko grand frère nanga moko mais comme masana ngai to uta ba kin to nyokoma na ba fikin na ba vieux nanga général fin paix à son âme Ali Sala grand réalisateur to nyokoma na ba fikin ya ba butu ya ba malili ya ba nini donc Ali Sala Guilain Nsebe on a une grande équipe en tout cas donc famille donc Alain Mafuta Lino Mafuta Alain Mafuta na Lami Mandefo na Suède donc équipe wana ya raga wana tonyo kwa mana bango na ba bralima kuna donc
vraiment les lots na ba mikili boye ça la bien famille ça menene vraiment et ça lui plaisir à trop en parlant de général Funk au fond les parenthèses moro oyo pendant ti Bruxelles il y a pas longtemps na zonga qui il y a cela 2 jours na kota na ipe na master na ngai Tony Son Kaleta na pression moto ebinde to sola qui va projet tout ça na Tony Son en tout cas ça peut parmi ba oyo yebi na monde na bino il y a côté son en tout cas ça parmi ba bato ba na maîtrise na ngoma kasi c'est pour une histoire ngai tango na silisaki formation mo boye na Hall de la Gomera en 2004 na ingénieur du son français mo boye Guillaume Télez parmi les plus grands ingénieurs du son awa c'est quoi comment na muto ba lumière ba nini yemutu a recommandé ngai en fait pas ya général Funk comme Zalaka Amina et Abi non il y a un gars on a découvert la formation ouais, mais il est très talentueux joyeux géré encadré et du coup tu peux kanganana Tony Son a contribué à payer belé na carrière nanga en tant qu'ingénieur du son parce que Tony Son et Général Funk ce sont les techniciens ceux qui ont aux solo lana bango technique mathématique science en fait justement ya on a ngaki na siko na parachever question na ngai Général Funk Tony Son ba porta nini na kati na yo Masbas na kati na ngai il représente quoi il représente beaucoup en fait net na kati na ngai Général Funk a porté telangai pratique na maîtrise ya ba grande scène fiki podium wana ya et puis surtout au côté analogique câblage biloko belé Tony Son aidanga beaucoup plus théoriquement en fait il a expliqué que vitesse il y a 100 et ça là 320 mm par seconde donc j'ai expliqué ndenge nini okoki ko calculer vitesse ya son ezowuta awa na eya awa po ezala na ba problème te ya ba l'arsène latence ce qui est pédagogique na zone mingi et pas ya Tony Son pe mais G-Funk aidanga pona expliquer nga naza premier travailleur il y a Général Funk na société na oyo Général Funk a ticket là mixeur premier ouais c'était moi le premier il moko abige travailleur na avant moi il appelait l'autre là Guilin Tamba mais travailleur na il y a société na business technologie il y a du bosso a ticket là mixeur alsingai papa wemba azobeta na Hall kende gérer j'étais très frustré na le premier concert na ngai test c'est pas na yo papa Wemba na exigence au papa Wemba zaki na vieux Yave du Ten paix à son âme paix donc c'était ça quoi ils ont trop apporté à part ça ils en a Guy Rochen Simba Guina machin on a plein de bons techniciens son Alex Mayombo na Kinwana et puis vient na ngai JP Kiskiungu pe sotangi fantanga pe ingénieur JC Tituka voilà qu'on a une famille na 16e rue bango tout Jojo Lina Tizubu na Jimmy Miko sikoyo oyo wana famille na ngai donc soki natangi ete mabe JC Tituka azongai na studio na comme travailleur na et puis apporter ngai bébé depuis Waitaga salongo et puis limité depuis bon marché bobongo voilà na bobongo to yena Itaga to kena ba place to kena na donc JC Tituka mobali ya Esther Akawa la sœur Esther ba bisous nous qui ba souvenir les belé ça lui un grand plaisir ba anecdote les belé mais pour tout hier nous avons préparé émission namoni Nathalie Nzembo ya ba jeune frère na biso ya MPR on a pris vraiment coup de chapeau l'inspiration là parce que et ça comment je peux dire et ça suite logique il y a osaka déjà ko kene na ligne on a il y a c'est là un bon moment parmi bato basala ba musique il y a genre on a ba message fort yoza pe parmi bato bazana cuisine il y a Nzembo neti le temps de la paix il y a le temps de la paix avec les sources légales
Mboko yo Congo. Mboko yo Congo, Lexus Légal, Jean Goubal Kalala. Na simanango wana, Mass Bass osana. O pesa bisongo. Pesa bisongo tolobi muki opesa ngo. Tolobi opesi. « 960, indépendance. 40 ans après, le Congo reste une référence. La connerie humaine et ses exigences. Souffrance, larmes, sang coule en abondance. Sera-t-il pardon que s'accepte avec nos différences? Divergence d'opinion ou d'appartenance à un groupement ethnique ou politique, sans pour autant faire allégeance à la violence. Faisons barrière à la guerre et ses exigences. Valorisons l'homme et son entourage, la fleur et la faune. D'où dépend notre existence, réclame de notre part une réelle vigilance. La guerre nous a détruits dans tous les sens. Acceptez-la. Mboko yo Congo, ekolo tobiti la katolo yo, stoki tolo bona Congo, monga kotala kimia yango yo, mboko yo Congo. Donc c'est un peu ça quoi. Mboko yo Congo, un autre qui a montréalé une émotion en même temps. Mais moi, morceau, on va comprendre ce que je misala na ba pousse na muke. Mboko yo Congo, extrait wana oyo. La grande équipe technique coordonnée par Ali Sala, Alino Mafuta, Dylan Antebe ainsi que Yoyo Casserole, dernier défenseur libéraux Maele, Bazotia Maele pour illustrer le Rwanda, au début ya ngona nani Mboko yo Congo. Pona na mutuna na sima nango wana. Mboko yo Congo na dédié na Yemoko Lexus Légal Alex Dende parce qu'il a trop fait dans ma vie à aidangai vraiment belé so na lobité na ozalenga quoi à aidangai belé à soutenir ngai trop sogi mokile yeba Mass Bass na connaissance na comment nango il a payé des formations pour moi, il a pris des contacts, il a acheté des trucs, des livres, tout le temps. Il faut tant que livre belé. Donc le temps de la paix, on a dédié à Alex Dende, Monsieur Dende Lexus Légal. On a bien profité le temps de la paix, on a dédié à en tout cas ma famille, mon sang en tout cas, par là je vois Koko Yoka Batine le serviable, le président Olangé le Mola, tous en à Paris, et puis ma belle-sœur, maman Mélanie Yoka, ma grande sœur depuis la Belgique, place Bayama, vraiment malade la Belgique, je vois ma grande sœur Sylvie Katambo Yeye, Motema Guy Matombe Guy Mat, boss Yamboka, ma parent Jancy, Nicolas, et puis Pierre Eden, Fabiola Matassi, Yvonne, la maman de Gigi et Jojo, la ligne Benoît Yato, merci à Kene, Boyamba na Belgique, na Songi Mbango, Msale Benginga, na Chouette, Carlos Kalombo et puis Mastananga Andy Golden, Mass Bass, na Dédé Bino, Mboko yo Congo, Boyoka message dans la carte pour comprendre à qui on a affaire. Mais Mass Bass, Mboko yo Congo, doit comprendre que les appels à jeunes Oyo, ça fait plusieurs années, au risque et périls. Au banné ko dénoncer Marambouessa Manamboka na biso Congo. De l'eau moni jeune génération au bazui pe relais wana, bazui pe courage wana ya aller devant, ko dénoncer quand même, ko dire tout haut ce qui se passe tout bas le niveau Mboka na biso. Personnellement d'abord, Rolandi genre un message bon, on partager qui on peut na page na yo. D'abord yo mo yamba qui tu t'étais dit quoi? Que message au bobanda qui comment na bino et comme capté ou bien quoi exactement? Si, je me suis dit, j'étais très content, je me suis dit combat autobanda ba amener na ba ne po na yebisayo ba lo bakate groupe congolais o ebeta na Rwanda na Kigali o to koti na Rwanda immigration ya Rwanda epesi biso ba agent na bango balandela biso tina ba hotel to beta na bazolanda bino to beta na Kigali to lobelo comme c'était même message ndenge ba boma ba congolais ndenge ba sala to sala yango na kati ya Rwanda wana on a pris des risques na ba vie OK oye pendant na katikati ya Kigali bokoti na Kigali bo beti concert yango deuxième concert na biso fallait to betana et comme na Rwanda ba lingagi tetan ba Lexus Légal artiste on a te ayate
Donc message na bino est tellement fort, ba bloquer bino concert tellement fort que deuxième concert n'est comme ba bloquer biso to kendeti na Rwanda to betal suso. Donc pour dire que je suis très content que jeunesse ezo la muka lelo ezo comprendre ezo dénoncer ezo mener combat auto menaka depuis des années. Je sais que chacun a na direction musicale, mais ngai direction nga atana ba spectacle nga awa na France et à la kaka même nzembo yo il y a le temps de la paix na zongelango na spectacle na ngai donc moi mon grand plaisir est que la jeunesse et comprendre combat wana que il faut te dénoncer parce que ba kondina biso balingi ba en faire dormir biso balingi que to là la pongi mais lelo vraiment voir Impair, Bob Elvis, te belé même Radek suprême Radek bon to côté moi j'assume ngana tangi non c'est pas ça mais honnête Alèche voilà Alèche yo beta pina Alèche te ngam obetela epe biloko ngam tuna sali premier album ya Alèche na Kisangani na 2008 déjà na 2008 abandolo ba makambo ayebana te na kin nanu aye kin te avanda na kin azana Kisangani na longwa kin na kei Kisangani na travailler na abandolo le bela moi batoto Kisangani na no salimia bato ya Mangobo partout bachopo Kamalondo bachopo banywana mboka na sala 3 mois kuna na ye pona travail ya premier album na ye oyo elongola Kisangani ya kina koma lelo Alèche ninga comme bon déjà il dénonçait moi tout ce qui est éveil à conscience. Nazala wana quoi yango tu verras que na la bien na ba Alisala na ba Gilenga Nsebe donc parce que depuis kin ata ba pesibino matériel ya bien te meto sala bikamo magie moko ko s'opérer wana ba comprendre ndé ba sali musala ngo conscience est éveillée. Moi je suis là vraiment courage na ba jeune frère nanga na ya Impair courage à Moussa Sala lelo bien que YouTube ezali bani ezali ata Congo ba pekisi c'est content na ba téléphone ils a déjà ils ont ça parce que bango ba lingito binaka ba waniko kinsamvouete quand il y a des gens qui viennent dire des trucs et comme makambo mususu donc respect na bango et ngai pe de ma part au côté na ngai na continuer combat na continuer lutte. Mais s'il faut adresser un mot à tes jeunes frères au bazo tala un mot particulier pour na bango une parole de réconfort pour na Bob Six bango tout wana bandeko bazo zoa ba risque et péril au bino pe bozora déjà à l'époque en Arizona nous na Congo. Ouais bon quelques phrases kaka. Bon quelques mots eza combat eza choix en fait. Donc quand tu fais un choix mutu alongolisa au choix na yote c'est un choix quand tu te dis que naza engagé yeba que na vie liwa yaka kokangame yaka accident yaka donc ndenge bosali choix na bino ya kozala na direction na ba changer bino vision te courage force à vous continuez dans ça so qu'il faut ko bima Congo ba tiken jape ba bima ba kenda be exil donc so qui osa déterminé pour changer te tikala wana force à vous ngai na simana bino na Facebook na ngai matin midi soir je partage nazo dénoncer et je suis de cœur avec vous Bob Elvis Impair et tous les artistes engagés au bana kin Alèche tout bazana kin je sais que c'est pas facile parce que na utawana na yebi tout mais courage à vous force à vous. Mas artiste talentueux aujourd'hui ça qui a confiance il y a Alex Dende
au tamboli en tout cas bamboka ebele na monition na mona grande équipe wana na pesa na présentateur en tout cas ba condoléances na oyo moko atika biso Claude en tout cas na famille na ye wana tozaki na bango na bon marché wana na même quartier et puis na mona El Jaba Ngongo ya Congo grande équipe wana na spectacle na bino moko na yaka na centre Boloni wana tozaki na Didi Ramazani Jing na Wesh ba tout antenne abazaki wana un grand spectacle pour continuer le vote quand mo binia mo salima mo palo sala confiance de la makasi mais masse basse oui otambola mo poto okima. Après il y a un moment dans la vie il faut faire un choix. Tu travailles qui déjà trop na kin te former ba jeune ebelé ba jeune frère ebelé te former pendant ba te belé soki lelo to zo mona ba studio net ba Kinshasa Sound ba beatmaker net ba kebs ba jeune ebelé bazo sala ba son lelo na kin mingi eza école eleke pa na ngai. Donc après, quand on travaille, après il y a un choix, on voit les loboé, baleki babimi, baboé babimi, bon, na keina lukana nuna zwa makambu, misusu o na zana ngote, et puis na tracé nzela mobo po lobby na zongela ba jeune wana lisusu, na bi loko bango ba na ngote na former bango lisusu, mais ko kima ngamo et séparation nyonso na mutu oyo akeina oyo ba etiki et swaka vu qu'on avait fait 10 ans ensemble avec lui te ngai nazalaki seul musicien et Alexis musicien oyo azalaka na ye donc soki voyage ye toza 2 visas ngana ye mais après fallait faire un choix, voir que l'équipe Babimi, tant ils ont kende formation, sous encadrement, et soit cahier, ouais, mais après on a bien réglé, on est ensemble pour un spectacle na nzembo na beta kango sous autorisation na yemoko. C'est lui-même qui m'a autorisé Nzembo boy, beta ngo salabo. Mais Nakima oui, Nakima après et c'est un gars. On était 622. Ouais, Nakima, ngai pena Nakima. Merci beaucoup. Voilà, mas yo vena kutu. Attends kebo mena suka mo chite ki yo mo kima. Ngana la peso merci pour honnêteté intellectuelle yango là. Mais mas de lorsque tu na poto, ça fait plusieurs années dans la poto. Yo déjà na niveau ya kin. Ozaki déjà permettre ngana bengao parmi ba génie na musala na yo mais oye sous na poto na place oyo matériel ezali penza ya osakana te poto bakiseli yo nini oyo zangaki na Congo parce que na Congo ozaki déjà solide depuis bien aguerri poto vraiment yango merci na Alexis Légal na na poto avant poto soki oye oleki ya ndenge mosusu mais ya koya kovanda kocomprendre système nga naza mutu moko boye na ayekolaka trop na atangaka trop poto et bakiseli ngai ebele côté artistique côté technique en fait parce que na lundi ba formation dernière formation na nga na ucho bimango na Ansia le 30 mois passé. C'est qu'on a grand spectacle dans mon spectacle. Donc avec le 30 soda quel trafic. Tenir ba soda ba nini donc que na comme na Joaquim moi grâce à Kobima lauréat ya programme d'appui des scientifiques en exil. Premier musicien au joué en haut banda programme on a banda qui ezala ngai et na outil formation na saline album na ngai poto et memeli ngai vraiment ebelé mayele o nazo partageaka chaque jour na Facebook na ngai j'ai des jeunes qui viennent nini elo boy basala nini elo boy ndenge yo yebi même ba ami pe donc poto pena et memeli ngai mo ebelé quoi. Merci beaucoup pour te memeli ebelé mais au lobby lo moko wana na rebondir sur ça au lobby au fort du temps reformé pe bande rebelle
après yo pe belé babimi mais yo moko personnellement sois sincère avec toi et puis ne ba o ba otala yo oza issu na école ya nani ngai ngana ba professeur belé na Blaise Diamouini azalakawa naza na ba professeur na ngai inao na lobaki Laurent Chibois prof Lucien naza na Michel Bass pe na LKP chez pe na vieux lof pe yekutu na bano kende tina palin ba conseil na bumbu wana bumbu titango ye bandal titango ke upen na yebi ba palin nyonso aleka donc na pena na batu ebele na pena na batu ebele ngai école dire école fixe et à la tête parce que na lingaka mélange en fait mélange na zuboy na sangisi après na suka esali louvotika oh mon lobi louvotika na dit que Yaman Verol au ministère Oliver Man place amoni abuka na Roseka Christophe yana pesi mbote na biki na ozelo na plateau et puis na vieux na moko na bosani paix à son âme Sunda Bass le pro Sunda Bass le pro po soki titinal campon ayoki ngai baka Sunda ndenge nini po retrouver comme moi qui Sunda et pas na ngai moi qui rendre hommage na Lindanda le mot ya Sunda Bass net le mot ya Sunda Bass net partition net partition na yemo boina na seben abana betango na TH na ba concert ba yaka na ekili et puis lelo tikala quoi sarana na ngelo Sunda Bass sarana na ngobina de 30 secondes mo ya Sunda Bass Eza chona est libéré au Atika libéré donc et peut s'absolument on soit là ya godé le fombo ya godé le fombo c'est belé il au moins ya le voitika bena ya seben donc bloc ba Delta Force wana papa mabo ko malili na ko beta chuter CD. Toi avancé na biso Mass Bass aujourd'hui quand même temps ya ko no beti solo ya événement ya munene otaki ko sil sa formation na yo ko distinguer na yo bimi lauréat c'est-à-dire mayele na yo wana outi na na Congo oui na ngoti awa ezo bota bambuma Mass Bass mais lelo na domaine na yo on a niveau ya poto aujourd'hui pétain côtoyer ba grand artiste mingi ba au Congo ba yana o baza sur place mais toi même personnellement tu te dis quoi face ya ba artiste oyo kuti bango awa bazo évoluer to bazo avancer te to yo kuti bango o bakisi oya yo polingi ovimbisa lisusu bango par rapport à musana bango ba artiste bo baza na bango awa au fait artiste baza awa ba travers déjà mais yo outi Kouta Congo, oye, ozo formation, au bakisi sur place awa, l'artiste oyo kuta awa, ozo vimbi sabango, tozo kuta bango déjà baza déjà aguerri. Tozo travailler, on a vu mututu à zalaka niveau mon côté en fait. Net ngai na salaka ka montage, mais ngai na Alice, ça là, tout ça, niveau mon côté. Donc après, toujours s'entraider en fait. Toujours s'entraider. Complémentarité en fait. Ouais, complémentarité. Ndambo nga na sanango, na pesi bango, ndambo bango basanango, ba pesi ngai. Et puis bao basana na confiance na ngai, bayaka, to travailler, to sali, net le roi soleil wanga.
Le roi. Je ne peux pas vous aider. Je peux pas vous aider. Nenge apesa ki ngai confiance na salelier ba prise ya Wadon et puis deux chansons monsieur Sezoya kala mingite déjà ça mixé déjà na Ksokuna na travaillé na et apesa ngai confiance et puis c'est Léo na sali les 4 titres en album que c'est ça toujours s'entraider en fait que loba toazana oyazana ngo tout le monde c'est important pour l'autre en fait. Et on a des néants par le bar, c'est-à-dire que moi échange wana yo memi boyo bango pe na bobango bosangisi zo produire moi ya qualité mais na mona ki pe na Serge Mabiala. Qu'est-ce qui se passe na bozo la mani na studio? Ouais, fou moi bandinga comme na travaillé na moi trop na album belé à soleil donc yangwana na rumba na azo bimisa a portaki choix na na bassiste za ngai na ya na Louvetika na kati donc na che Musapi na che Kilo mais donc voilà Yangwana donc tout tikaka manzaka partout. Ouais, ça l'a bien. Place tout culture ezali, place tout conscience ezali, toya kawana ezala rumba ezala nini mais artiste tant waza sérieux na eloko alingi je viens. Tant waza na sérieux te ata o chelinga ba million na oya na ngaite. Quand tu es sérieux, tu dis OK ndeko na ngai projet na ngeza boye na ngi boye OK. Comment naye to beti to sali to pesi makambo ndenge banaki bas olali olamuki biso pe to vandi kaka boye affiche mo boye ya mwindu mpeve eye o signé ko signé nga tunka o signé nga babite na bi tunka o signé po affiche wana ka déjà affiche wana ouais na signé contrat contrat na Collège de France, na École d'art d'Annecy, na Atelier des artistes en exil, na Ministère de la Culture de France, donc on a signé un contrat. Masbas, PVE, affiche moi ya bobangi ici. Au signé, on l'a bien signé. Qui est derrière toi? Qui est derrière moi, mais derrière moi c'est Dieu, ce sont les ancêtres, c'est ce qu'on fait en fait. On peut d'abord, on peut na Kikongo. On peut trans, on peut kokota en trans, tango coach en trans. Aux PV donc tango esprit nanzoto kutani mpv nde yangwana mais vraiment mutu côté wana na lingaka te ko lobelango trop et choqué mais tout ça na ba différentes religions mais na mpeve bako yoka prière universelle ya ba ngunza eza wana na entrepôt naza mu Congo naza ngunza donc maman mutu na ngai Daniel Safu ngunza ki ngunza ouais donc Congo bonne intimidation moko c'est pas possible donc affiche na no bangisi yoka sous titre yona sous waneza prière universelle eza wana ya bangunza nyonso nayebi bazoyoka mpeve ndenge mema bango na kati ya kimpeve na kati ya kati pena donc eza ko valoriser pe ba religion na biso parce que ce que tozwi moi tant ya ko tambola moi trop na ba religion belé ko tanga biloko belé mais tant ozongi obike naza africain naza congolais mpeve
Ah, le vin en l'autre, na qui est derrière toi, na tunago so signé aussi répondre. On a signé un contrat. On a signé un contrat. Ninga mo ben a signé contrat, il y a joie, contrat, il y a beaucoup de considération. Na ba oh baza cher pour nangai par là je vois la grande sœur, je vois Yaya, Henriette, c'est la grande sœur de Enzo, Biggie et puis je n'oublierai pas celui qu'on appelle le grand Jogo, le footballeur du PSG. En tout cas, on compte sur toi, Mathis, Titi, on t'aime beaucoup et tonton Masbas ye tozana awa biso to kanga biso longtemps parce que dobika ndenge vite César na mboka oyo mais hormis PV Masbas projet mususu nyoza nango à court, à moyen et à long terme. Bon, pour l'instant nauta ki kobimisa PV ezana en cours. Donc sur ce, je vais dire merci. Ce message nazo l'exango na français pour na batnangai. Je vais dire merci au programme PAUSE, programme d'appui et de soutien des scientifiques en exil, qui m'a financé pour la réalisation. Merci à l'école d'art d'Annecy, le directeur Stéphane, où j'ai fait 6 mois, et à tous les Congolais qui sont à Annecy, Mbote Nabino, Merveille Mbata. Et merci au Collège de France qui m'a soutenu vraiment. Et merci aussi à l'atelier des artistes en exil, Paris, Ariel, Judith, qui m'ont trouvé aussi des financements pour un PV à la. Et puis, bango mutuba manager au groupe nangana ba spectacle nangana zala nangwa. Donc atelier des artistes en exil. Merci Ariel Sipel, merci Judith de Paul et puis donc pour l'instant nazo betanano ba concert nanu ya un PV nanu. Nazo sala ba concert ya un PV vu que un PV est bimina fin de l'année, donc nazo qui problème ya ko kanga ba date il y a ba festival et belé pour l'année prochaine vu que les Canarana ba juin. Donc là on fait notre là on fait notre prochain concert le 11 décembre. Donc nazo c'est là ba précision nyoso manager atinda. Donc c'est ça quoi. Il y a un début, je t'avais dit que vision nangai et zalaka que instrumentiste qui peut comme un chef à groupe net groupe nangai projet nangai toujours comme de la bon parce que toi qui n'es pas au Kabwana Masbas dans le on a pour ça on a voix serre ba du bayo kabisote molimo ya grand maître Luambo molimo ya roga côté lui au monde que joue les devants et moi comme on peut oyemba. Ah ouais, un moment aussi zalaka pe déception il y a bah chanteur. Je vais te le dire de toi à moi bah chanteur mingi baza ben grand en fait. Oh. Mingi baza ben grand. Mingi ba reconnaître ka musala biso to sala raté pona ba projet na bango ekanga place ekanga kana. Des fois ils oublient. Donc après un moment tu te dis OK, nga mutuna yembisaka nga mutuna sala ke boyo. Moi le succès c'est rien pour moi. Moi c'est être sur scène na juma un franc na ngai na leki na ngai. Et puis c'est ça quoi. Donc ngamoko na koti makambongo Jimmy Mbonda na pointe, Diana la fraise na pointe. Yazing kapa ya grand frère ya flamme kapa ya yemutu aza directeur artistique ya projet na ngai. Telaga ngamoko musicien mais nazu vieux na ngai grand frère na ngai aza la directeur artistique na ngai. Donc Yazing kapa ya sika za na Rouen. Mbote Nayo, Brendel, l'un des meilleurs drummers à Paris, à travailler à Ranangai. Et puis, vraiment, Nakobosa Namote, Batuba Betty album Nangai. Mijo Sentel, le capitaine, to Betanae pas à Fali, Beta Bloque Bele Binissa, Mboka, il m'a fait honneur.
aya na kati album na ngai Mister Eloko te eloko eza Billy mijo ba zela nanu ba original Mister Original mijo sente Mister Original ayaki na projet na ngai abeti ba clavier nyonso toza na Richard Kabanga guitariste ya Jupiter Oba tournaka partout dans le monde. Le groupe congolais le plus sollicité. Ouais, bazalaka une année, bazana 250 concerts en année. Donc Richard Kabanga alaki presse Maïndou ya Brazzaville alaki Diana La Fraise alaki nakati. En parlant de Diana La Fraise, on permet de faire sa parenthèse moko. To vandi to lait to la muki boy. O la museli biso vient à biso Dallas. O la museli biso Kumu Evoloko. Evoloko joker laila. Achomo le vieux mon bendre. Yoka Diana La Fraise akolela o. Avec quelle intention? Nana senga ki utana na tuna kiyo ola musa monima wana na mongongo ya Diana La Fraise. N'importe qui Alissa a illustré biso moi extrait ya mongongo wana pour pas comprendre à qui on a affaire. Na lotaki luongo. Oiso, moni yo polo tiso longo. C'était pour rire, mais Diana La Fraise n'a travaillé qu'à naé. En plus et puis Natala qui que ma fille est belle, ma interpréta kaka ba Mère Mbiliabel, ba Chala Mwana, ba Charlotte Dipanda. Tango Nathalie Nzembo ezana ba ligne mobo ezala peine esprit mobo et ba vieux souci cassé ba salango, je crois si je ne me trompe pas. Il y a un esprit mobo ezana ba ligne ya chomo bona bi moi si soki ayembi Nzembo yo. Et voilà, eloko mususu quoi. Yango na proposa kae et puis tango les nyonso donc ozi boyo nyonso na bolingo nyonso ya motema o investir du colonne. Talakaka. Na son na création na clip même ngamo na sali na clip wana donc clip na réalisation montage alisa la chango na ebi donc yangwana quoi et puis album na EP ezoya donc ba oyo bako tala clip wana ba sepeli nango ba soutenir ye as artiste na bino album na ezoya est en cours 6 chansons ezoya déjà donc on a profité morceau wana ya Diana La Fraise en tout cas oyo a immortalisé monument ya musique à Congo na biso na dédié ngo pe na oyo ngai a petit frère propre Randy Tumba RKO triple nationalité quoi yebika to sana na niveau Panam awa quand je te vois directement na moni mètre courant à Souka Aristote 6600 volts Besselanga Gloria mata de Paris Bambote Belé place Azali je vous aime beaucoup maestro Zola et puis papa chéri Monaka Mbe biso komo kena biso na Souka Mas Bass un dernier mot pour na bokaboni na émission à lelo et puis ngapena des annoncer na ngai na kamwana ba oya ngai. Un dernier mot pour l'émission à l'élo, vraiment je te remercie, je remercie toute l'équipe, c'était avec plein de difficultés, tout le temps à retourner boyer, mais comme famille et famille, Bolingo et Zali, tous se battre pour les la réaliser. Et merci Nabino, merci Naba artiste Nyoso, ba pesa ngai confiance na ba projet na bango MPV et zoté kama dans toutes les plateformes au Betty Mas Bass Binsamu MPV oko yoka izana titre phare MPV zawana Mongongo ya Afrika Testament merci Ansi et zawana donc c'est ça quoi mais
mpona mwa ndenge tozalaka nga na moto ya mabanga te mais déjà alisa nazwi mabanga trop ye alongwe mouvement déjà nalongoli ye ete na kati ya alongwe mouvement donc ndenge eza boye mutu na ngai ya palin Dieu Zola London na Château Rouge wana donc agence ya sûr Dieu Zola London ya Kalambai vieux na ngai ambassadeur Mutamba vieux na ngai Francis Kalombo solution Diana la fraise na palin Borina Mampaka et puis ngai nazawa quoi vraiment la marque Ntsiku Lionga motema ya petit na ngai Charline Poutou donc bana kin nyoso mas bas na bino yeyo totika musique te to ya cimetière te tozo sala pour culture na biso lobie mata po to tala ndenge bato bazo potana basokoda bambongo baboye tolingi échanger musicien congolais alia mbongo ya motoki na ye azala bien et nous on lutte pour ça ti tokokomisa ngo na suka ti ba musicien bakotika sokoda batikala kozwaka bambongo na bango bato oyo bayebi musala wana ya kogérer bakoma kogérer pour musicien congolais à se retrouver. Nous on lutte pour ça, toujours ça la formation, toujours yekola, toujours tanga, toujours ça la nyonso quoi. Donc c'est ça quoi. Merci beaucoup, Masbas. Merci. Mesdames, messieurs, tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup. Il a parlé de tout le temps, de tous les jours. Dali Vancouver, Coco di Coco. Toi-même, tu le sais très bien. Dali Vancouver, Coco di Coco. Quand je te vois, on a plaisir à toi. Maître Jambe qui rigole. Maître Jambe qui rigole. Yo, vous avez 6600 volts à Souka courant. Mambote ya Tronabino et puis Randy Tumba RKO, Gloria Matamata, ça c'est ma grande famille, je vous aime beaucoup. On a commis pratiquement la souka. Si vous avez aimé, dites encore et toujours merci. La grande équipe, je vois Alissa là, Ali Nomafuta, Papi Matoun de sang, yo pas moyen, yo Zarabongo directement dans mon aguilin en TB, et puis yo Casserole, dernier défenseur. Ali Nomafuta, mais Mafuta on a bimisa na image à Zolango. On a des moutuna. En tout cas, vous savez l'exercice simple. Pour ne pas oublier la vidéo sur YouTube, cliquez sur j'aime, tu as commentaire. Si vous abonnez, abonne-toi et puis fais abonner à d'autres personnes en partageant l'émission. Et puis, dans le niveau Yakin, la grande équipe Ezali, à plus de 243, Bolan Nabiso, la TNT, la grande famille, je vous aime beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye, paix sur vous. À la prochaine.